Dépense à London TV avec des Bruno original. Bato belé ba sepeli na ngoti parce que wana baza ba étranger bo soto ya mboka na biso fo biso na biso moko to bomba yango. Dépense à London TV. Mbala liboso de po botama acha makoni na Congo et dozi ayebi lingala te. Et dozi ayebi ki Congo te grand pe kutu maramba lobaka bo excusez nga eyokana te. Azaka mambo loba eyokana te. Dépense à London TV. Comment est-ce que toko beng sabatu mususu ya libanda ba ko sa publicité na mboka na biso o biso moto za capable. Ba benga ta biso ba auto loba ka boy to sa la publicité ya mboka na biso kinbo peto. Dépense à London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, Mbote Nabino Babone Nabisoni Sotia Demel TV original, hein, parce que awa est mambo original, hein, donc mambo là la raté, ça dépend de l'air au Borosoli Bakou ya Rwanda émission no bolinga mingi, o epesa marabo o pas na ngamo ko mona popia munene autre médecine ya mbombole Kilimanjaro de la presse, au boy au sali mokili na yo. Merci mingi na merveille na sima toujours à caméra, hein, babi merveille harmonie toujours, hein, pembe di pembeni mutatika caméra na défaut babi moto azo sala kesini mbombo anginga boso ba TV na bido parce que bino kuna bato diaspora botala biso vraiment na TV veut dire que beaucoup de biso na ndako na bino sans que to toki bolalika bolamuki bobimi bouti bakayu boye bokoti bobite to kota na mono vraiment na bandako na biso ya vraiment ezo sala nga kitoko. Abonnez-vous massivement na kati ya Demel TV original. Bo continuer ko s'abonner ba ono bo s'abonner s'il vous plaît, abonnez-vous parce que abozo raté makambo. Maramba boye nulle part ailleurs kaka awa na kati ya Demel TV original. Ba commentaire na bino esala nga vraiment kitoko wana na moni bongo balobi ma grande sœur chérie Verlane. Donc dans baka 2000 na baka 2000 donc il pas ça après ndenge mon rara na chaîne donc ba bili susu Julie le Castello mona poto ya tongo makasi o aboyi asali mokili na quoi babi mon boss merci na confiance ozo continuer ko pesanga babi bokoto to beta masolo to kota to sola mboka eza ko yinda mboka eza vraiment na milelo qu'est-ce qui se passe na lobaka makama mboka te mena ko loba na minute parce que toza biso nyoso ba congolais kamba sepela te soli kamba loba to loba kaka bo tenir biso rigueur te eza musala esengara bongo musale bonga ermo boke na musique ermo boke na bonzambe ermo bozongi pe na bomboka parce que eza mboka na biso nyoso to za ba congolais vrai ou faux ba abonné. Maman l'actualité à lelo eza bongo nini eza bongo arrivé ya edozi na grand pe na kati ya Congo Kinshasa RDC elo kwa makasi tomoni bango bakiti na kati ya kine toyeba kite eloni oyo ememaki bon ana kati ya kine bandeko ya kokamwa pe ya pasi pe ya mawezara ke comment est-ce que na Congo tozana na bateau pe bayebi musala makasi tozana ba comédien tozana ba chanteur ya minene surtout kutukoloba te mais tomoni bayeli biso grand pena edozi basala nini o basala publicité ya Kinbo Peto. Publicité Kinbo Peto donc c'est-à-dire que non comprendre tena lo bango ndenge ni to ebite so na mboka na biso ba deko na biso bazala baza ba incompétent to ndenge ni to baza makasi te ya kota sa ba publicité ou comment boye sanga na ndeto zara boye musicien na biso nini oyo to star na biso nini oyo bakoki ko bengisa peut-être à part falinde to mona ko neza mamba coupe équipe nango ekolo te coupe ezake joueur o ba uti mboka bo équipe bo uti esangani basali coupe nde basali kan ya to mona ki du cap akenda ki ko beta c'est normal mais o eza mama mboka veut dire ya mama mboka na biso Congo et dossier aibi commune Kinshasa te et dossier aibi limité te et dossier aibi paka jumate et dossier aibi makala te et dossier aibi soki nini te et dossier aibi Côte d'Ivoire mbala liboso de po botama acha makoni na Congo et dossier aibi lingala te et dossier aibi ki Congo te grand pe kutu maramba loba bo excusez nga eyokana te azaka maramba loba eyokana te mais ba memeli biso bango po basala publicité ya Kinbo Peto yango ba ko sala ngo na langue nini ba ko sala ngo na bandenge nini
tika ete bakino baloba na bango kake wana eza publicité kini bopeto masokologie parce que yazaka mingi moto asima ayango boyebi ekota bassin mwasi abwaka bassin yazaka mingi bakote kuna siko tomonaka bayeli biso neti ye aoya oloba neti nini mpona makambo etali mboka na biso oyo biso mo toyebi ndeni tokosala publicité nango te oyo biso mo bakolo mboka toyebi te ndeni tokokomba. Avant de ça, analyse, on a eu bâton en ngai parce que depuis samedi ou dimanche, je crois, on a eu bâton en ngai les retards, l'analyse, en tout cas, je vous dis que tout le monde est mécontent. Bato belé ba sepeli na ngoti parce que wana baza ba étranger bo soto ya mboka na biso fo biso na biso moko to bomba yango comment est-ce que toko bengisa bato mususu ya libanda ba ko sa publicité na mboka na biso o biso moto za capable ba benga ta biso ba otoloba boy to sala publicité ya mboka na biso kinbo peto est-ce que bango ba yebi kinbo peto ngo soko la kisinini en tout cas où allons-nous to kende wapi ba mbongo wana eza ba mbongo biso nde photo liaka yango ba vrai congolais pourquoi boko bengisa ba étranger ba yeto bo bengisa mo bo dépenser combien bango mibale place ba olala kotambola na bango retour na bango faut pesa ba enveloppe faut pesa ba cadeau pourquoi pas bo pesa ngona bana mboka bo tenir nga rigueur te pardon mukama te pété to loba ka poza mama mboka to loba ka po il faut to loba parce que soto lobi te muto lobela biso azati biso ne tozana droit koloba bandeko to mona mama mboka na biso ezo marché te yo baloba ke nyama oyo bomaka nyama oyo liaka lidesu evanda kana lidesu donc mundo kia mu congolais azaka congolais donc muto zo boma Congo ezaka congolais tant président loba ki yo mboko ese kufa kala to robiyi balisu nini to mona ki ngo mabe mazana raison babiloko aboyi ela kusake mboke sate mboke kufi kototo zonga boy roulage azo kanga mutu claque contact kwa pesa e mbongo je crois que bo mona ba image mais fait déjà chaki mwanda mboro mona est-ce que c'est normal est-ce que c'est vraiment normal yo roulage au senga mutu mikanda ya mituka mais au monika ke abimisi mikanda nyoso tout complet au linika ka pesa mbongo ozo koti pe na kata car o yebite ke ba o filmer yo où allons-nous tozo kende wapi est-ce que c'est normal mambo esama na Congo en tout cas nde baloba mboka elengi babiloko esalama na Congo esalama ka na Congo babiloko esalama kaka awa pona nzimite bamboka mse na nzimite na nzimite ke na bamboka mse esalamaka la na moni ba mama nyonso tu ya mokili ba mama nyonso tu ya mokili to na mwana biso ya ba mama bomona mikolo nyonso tuka liputa mikolo bomona vraiment ka liputa babi mwasi nde liputa parce que tozana mwana biso mois de la femme na sala ki live na ngana lobeli mwanda mu na yebi ke to kolobela parce que moi oyo sozaka ya biso ba maman to beta ka mingi masolo na biso ba maman to telema obi ke maman moko ko telema pe boy a se rendre to sala ta marche to lobeli ka mambo ezo le kalamboka na biso parce que ba lobi nzamba yoka kolela ya mwasi amoni nzamba to bondela ayoka kolela ya mwasi donc ce qui a le bipenda azwa tonne ya prière moi ce soit bi azwa tonne penda ya kolela nzamba lola ayokaka popona nini nzamba yoka kolela moi bobi mutapangu saka Yesu moi ça azwa parfait na suki apangusa Yesu makolo siko lipamboli wana ekenda na biso nyonso basi nyonso surtout oyebi kaza vraiment mwasi openza yebi kaza mwasi tozongi non aligné oyo congolais nyos na yebi ke ba diaspora boza très fâché et puis boza en droit boza vraiment en droit mboko ke na boité parce que na tali na gauche na tali na droite côté oyemba bato oyemba bazé belé bakoyemba pona kini bopeto o basali ngata na nemo ya comédie tona ba comédien belé na mboko oyo côté lo yembo profane kutu kolobate religieux kutu kolobate mais to monika ba eli biso grand pena dozi to ebite ba lobela biso nini ba sa biso publicité ya nzoto asa biso publicité ya mukuse ya voix to ya ni parce que ngani na zabono grand pe mambo lobanga yoka ngoti marambo grand pa lobanga sinza na yoka ngoti mais ce qu'on a ebite na mona sa pe conférence de presse marambo kuta loba muto azaki pembene amonika ba babeti maboka tuni il a dit quoi
pour vous dire que makambo alobi yekuta pembene ayoki te. Bon, il y a publicité et deux autres qui essaient de publicité. Il y a des gens qui ont bokasa, qui ont des poto poto banine et deux autres qui ont ça et loko, alors que ça publicité, qui ont ayebi, qui ont été bien bon dans la musique pour l'accès à la personnalité ou bien bon de ça net indé. Bon ça projet on est net indé nini. Quand même, avant bon ça on fait autre na biso parce que tu as peine droit au yebani sur les calambo quand biso quand même. Tu as peine droit au yebani. Gentil papa gentil ngobila okangela batu zandu. Okin bopeto banda okanga zandu tomona eloko moko ezosala mati oyebi combien de familles oyo bomi ozoboma nzala tina mokilo na euro ba mama wana oyo vandisi na bango ovandisi bango na bandaku bazo vivre ba mama beye bateka na bazandu wana ba vivaka na bambongo wana batangisa bana bango balesa ba foyer na bango kana bambongo bomba tekela bilusko bobengani batoki ni bopeto bokangi zandu ti lelo zandu ba place belé tekate bo se rendre compte na makambo vraiment bo sala bo se rendre compte na ba parents wana ba mama wana pona bazandu ba papa pe bazalaka. Bon pesa congolais punition bino bokanti bo bongisa or que to bongisa bien Côte d'Ivoire ndeza kuna so bana posa osama kamna bo bengisa biso te ba bengisa we raté ba bengisa JBT ba bengisa falite ba bengisa nani te que ça mon publicité bo peto ya mboka na bango. Je ne crois pas. To ça ben incompétent to ça ben incapable te. Bino de faut soutenir biso. Ba konzamboka. Bino de faut par respect. Bino faut soutenir biso parce que on a besoin de cet argent. Toi na posa ba mbongo wana. To sale on peut makambo biso pe photo sala. Mais bino bo so bela mbongo bo pesa be étranger. O bako ata mukolo moko te. Bako tongata bako zota brique. Batonga te loko mona mboka okongo ata mukombo te bambongo wana bakisana ba folie so bolanda ba live nga naza ami nazara amina na ekdoxina grand p na ba page Facebook na bango comment est-ce que ba saka na mbongo et doza tanda ba mbongo ba $100 ba euro ba nini bani atanzo na mbetu boy aoyembela ngo ba mbongo asoke kozona ba pays ya batu na ba mboka batu asala na mbongo elo te mbongo neza kosomba ba iPhone ya salelaka iPhone ye mbongo neza kosomba iPhone ye mbongo neza kosomba ba Range Rover ya ba marque tout ezobima azo sala na ngwe loko te. Mais pourquoi pas bazwa ta mbongo wana obino bosali bombo pesa ta bano ba souffrir classe bana ba sisi classe musale zate na Congo boko lukela bango mbongo te basa mbongo wana boko pesa bango te basa le makambo est important. Le quoi vous allez vous créer une entreprise, vous créer une entreprise pour permettre à mon surtout à se retrouver pour toute la souffrance, pour toute la pauvreté et diminuer dans mboko. Les gens souffrent, ils souffrent na Congo oyo, ils souffrent makasi, mais besoin se rendre compte na ngote. Vous êtes en train de faire de n'importe quoi na mbongo ya mboka. Non, tous habitants surtout ba congolais. On a peur de parler, de s'exprimer pour Namboko somtalobi vérité bo kangisi Namboko somtalobi vérité bo tindi basale so ki mabe skotoko lobate pour na nini. Pourquoi pas parler? Nous devons parler pour notre pays. Nous sommes tous des Congolais. Biso tout dos aba Congolais. Art obo sali obo ebite ke choqué mitema bato belé. Atem soumouba au courage au lobate, je vous dis vrai, ça fait mal. Et ça n'est pas si. Et ça n'est vraiment pas si. Il y a des gens qui m'appellent de partout, bah ils sont assis, c'est pourquoi vous sang banaliste. Pour nous bon lobate bon s'exprimer, bon non, on a peur parce que bon cannabis so sali li kamboya holandelob, ngana muta holandela ngaite. Musa na ngesa ko lobal bo soit télé, musa na ngesa ko lobaka li bo soit média bonde na lobika na sis na zonginda ko na lali. Nana mutute obona bo non. Tozwa démocratie, bolobaki la démocratie. Courant na Kinshasa ezalaka te. Courant na Kinshasa ezalaka te. Surtout ma tete courant ezalaka lisusu te.
kasa vous ba parti musu ba mai écoute bimaka te bozo luka bo bongisa te instabilité totale courant instable moko boko toko zwa idée te bandeko na ngai mais biso moko nde to pesa ka courant on ba pays mususu biso to pesa courant tina ba Afrique du Sud biso to pesa courant na ba pays ebele mais kende kuna courant na bango kenda te Net Afrique du Sud avant courant kende il faut ba pesa bino ba isa bino ke to kata courant pona bit moko boye poto bongisa boye pe bokola la molilité ekoya mais na Kinshasa to on a problème ngungi ba terrasse to eza bouché to mona musala ezo sala maté courant ezo zalate courant zaka lelo ye bien lobe zongi faible et ye ke do bozala na courant boyebi ka ke courant des abo ye nango kaka mais ko tozo charger ba téléphone na pasi tala ka téléphone ezo za décharger bo ke luka ti peut ça charger téléphone bato ba komo vivre na ba départ unique on peut pour boter lango faut za na ba $1,200 ba $1,500 ba $2,000 pour na ka oso courant stable mais biso mo tozo pesa ba courant les mêmes courants wana ezo boma bato les mêmes courants na ezo boma bato mais na banda ko na ba courant te to mela ba maya malilité eza soni to tchaka ba provision te pourquoi parce que so tu provision courant et ya te 2 jours 3 jours biloko e baby mbongo apasi tozo so to tu provision pour to bomba ta moi mais au moins na biloko to baby ozo su biloko na obanda ko boaka tout ça gouvernement zo landela ngote mais bozo so ebela mombo baby sa bombo ke ko bengisa grand pena et doxine na Kinshasa pour basale la biso nini basali la biso nini na mboka oyo est-ce que biso moko to ko loba pona mboka na biso te kindi bopeto pe bande banda bopeto pe changer te si konde ka bango ba ye wana nde ba publicité bango ba sala nde échanger point d'interrogation question mark nde bango ba ye wana boye boto loba non nde to mona échanger nde propriété koti na ville Kinshasa mobimba Kinshasa suki kana Gombe te Kinshasa za munene Kinshasa za tina sele ti do Kinshasa za munene makasi mais bino bo comme ça Kinshasa ka Gombe ma campagne Gombe kaka ba place na tout wana bo tambisa bango tikuna ba fin fond kuna Kinshasa place ba pena ba souffrir makasi oh ba mai ezo za te ba courir ezo za te ba to ba kina toka mai na ba source lokwa na village bon mais ma bango tikuna po batala basala publicité kini bo peto. C'est la honte. C'est la honte. Oh le bêta C4 li debi bo manga pour la vérité na ngai. Soto okufa pour na toto okufa ta lokwa ba lumumba to kufa kaka parce que toto bimata ba martyr na to bimata ba martyr a mboka parce que rien ne marche rien ne change depuis to bota matilo to komba mami bimba boy ba na biso pe ba bota makana pasi rien ne marche. Rien ne marche. Non, bi ke mutaboma congolais à sa congolais. Nde baloba ke nyama o eliaka lideso utana lidesu. Biso moko to tia na président kutu mpanzi. Biso moko ba congolais to boma mboko yo. Biso moko. Toza na bolingo. Pourquoi congolais za na bolingo? Te wike ko bolingo motema bien congolais za partout. Congolais même motema mabe na partout. Partout à Kendaka. Ça fait mal, hein. Tant que le babilo kwa boy pona mboka na biso moko. Ça fait mal. Puis il y a d'autres personnes au bazo makama mboka na biso ba interpréter en français. Ndé na le baboy a qui interpréter en français pour ba ko lo museyo kata ba yo ka bobo te ba seka biso. Ba seka biso parce que bango ba interpréter tellement ba lo bala bango en français biso to za na besoin d'interprétation te. Mais pourquoi biso to interpréter là ba makama le kana mboka na biso? Pour la nini? Pour la nini? Toluka solution. Toluka solution biso moko. Bobongisa biso courant s'il vous plaît. Bobongisa biso mene na oloba na bino bengana na kitambo mema ezate. Mayebi matema eke na nkabela to la mukana tango mayebi malangote. Donc suppose na na professeur mai na ndakuté o sokola pété o lamba te bana balali nzala. Po mai ezate ba bayebi si biso te ke ba okata mai. Bakati mai on a problème nini. Mai ezo zala te me ba facture ezo ya cher. IGF
mbongo na ezaka mpona bamusicien, mbongo na ezaka mpona osoutenir ka bamusicien. Esa mosala te na Congo, esa nango mosala te. Tofuta chaque mois tofuta mai tofuta courant, mais toi na mai ya bien te toi na courant malonga te. To ça ba une semaine 2 semaines sans courant ya kate, mais facture ya bo ebele. Facture ezo ya ka likolo ekita te mata te. Boye bisanga eza dû ya nini? Pourquoi? Ba maman ba olela bilona bango ezo beba ki chassa musale zate. Ba maman ba koma ko débriller na moi biji na moi mai sikoto courant ezo zalate. Muto oteka ndeni po le sanda kunendenge nini. Moi vivre fo na ya sali wana po ateka courant ezo zalate biloko nyonso epolie. Perte. Nanya opesa mbongo fo luka kota mo likelemba moko boye bakangisi lembango vite fait ba pesier a je sous moi fond. Hein? Congolais. Congolais. En tout cas, tu changer mentalité. Tu changer vraiment. Et ça passe et ça passe pe mawa. Le nom là-bas qui n'a pas que oh ma comme soni dans le mboka parce que je suis patriote, je suis congolaise. Yamakila. Na bota mi na Congo na okola na Congo na obo na bandi ko bota na Congo. Ba parents nga baza ba congolais biso tout wa ba ko ezate ke to wuti so mboka mo beto ye to ko se réfugier en Kinshasa te. Bon mo te ke Congo etika la vide, tout le monde soit a opportunité au voyage ke ya ozonga te. Buto oki mboka na biso poto tika bana po nini passe leki nzaleleki. To tika la mboka o to tika la mboka o tika la ti lelo ya nzaleza ka Congo. Ba mboka belé coup africain mais ba longa nzala. Ba longa biloko lié parce que ba cha population parce que na mboka déjà so de collier ça bien, transport ça bien. Au moins muto lela mingité. Mais na Congo a pona mutalia. Pona muta zwata mbongo. Pona muta cha provision et ça passe pesa problème. Nza leza makasi na mboko Congo. Mais toi na ba nzela na biso mine notre biloko ekoki ko yaka izo kote zo bima. Mais pourquoi izo kota te? Biloko izo mata chaque jour. Chaque jour, biloko ezo mata. Oza $10, $10 c'est 20 000 francs. Hein? $10 c'est 20 000 francs. Mais au Kokosan, les langues où ils étaient bolianda kumobimba. Surtout si vous avez une provision dans le côté. Biso pe na Congo to tchana biso provision te. $10 au lieu on a journée mon encore. Ezo kokate. Ezo kokate. Ba maman bazo lela. A sa calcul mutu pasi. Azo bata somba nini abanda na nini. A talibana baba ne fo ba lia moi muki okopesa explication te ke ona na mbongo te. A ko comprendre te faut moi na lia. Boke la biso mawa. Tozo souffrir trop na mboko yo. Na Congo pour vivre bien faut za moi na ya. Pose la bien faut za la moi na ya. Ya kombo moko boya munene. Faut zaka mwana ya mutu asala na kata gouvernement. Donc biso to ba congolais te. Ba o baza kuna nde ba congolais, ba frère congolais ou comment? Na sale mission na pasi pe mawa. Mais na bolingwa nzambe boyo ki a peuple congolais mawa. Ka biso nde to tchaka bino ba place wana ka biso. Kaka biso boza bokoma na posa na biso kasi to komprendre na ba élection nde bokom na posa population mais so déjà bozui poste bo vandi population comme le pamba c'est pas bien to changer to linga mboka Congo to pesa ba valeur na biso to mi pesa ba chance na vie. To pesa muninga congolais chance ya kozwa pe loko akolia. To pesa na ba chance ya ko mutu pa a enjoy pe mboka na ye. Hein? Vous comprenez non? Voilà to komi na suka vraiment édition na biso to komi na suka ya masolo na biso to komi na suka ya actualité ya émission na biso ya après-midi ya lelo. J'espère que beaucoup zala tellement belé ya kolanda ngai na za pour ça ba commentaire.
Nana posa ya ba commentaire s'il vous plaît. Opa Monique ana besoin na lobela et loko moko o ezo tungisa e ba numéro na biso ekozala affiché wana na se bo hésiter te bo banga te bo benga on est là pour vous servir tozana kaka pona samsala tozana kaka pona ko satisfaire bino mingi ba diaspora bo s'abonner bo partager ba émission o pas en posa libanga ko banga te benga. Au pas en pour ça tout ça la publicité et loko na moko boye asali mo activité na asali mo compagnie na asali mo loko na on a besoin que notre salle les publicité on est là bo benga biso to bo manate to solo la kara parce que mo kile et ça mana liloba to solo la kara to solo la ndenge za li solo kara kina on peut bien to bo mana biso kati. Là je dis un grand merci à Merveille Harmonie na sima toujours à Bilili. J'ai dit un grand merci à Julie Le Castello, babi mona poto ya tongo makrasi. Live chaque samedi à ne pas oublier. S'il vous plaît, abonnez-vous. Surtout bandi live na biso bo partageaka. To solo laka. To beta ma solo, to posa ba question. Na sabino que ceux qui n'ont capable de répondre à la question na bino je vais répondre. Ceux qui n'ont capable de na ko tuna parce que babi mona mayele atunaka. Sagesse et si la kate. Donc comprenez que samedi prochain tous en live nabiso à partir déjà il y a 10h de démarrer vous à la scotcher branché vous à peu près il y a que partager live nabiso parce que et ça nabiso bien DML TV original to zapper la chaîne to zapper la page Facebook to zapper la site web. Donc vous continuez que s'abonner vous tala capé émission côté pour parce que et ça la rabiso bien mon boss c'est de Bruno merci ming pour na conseil merci ming pour na encouragement na yo merci ming pour na na confiance hein, parce que kopé sa mutungo ndebo et sengara toujours confiance donc na pesi bino mingi merci na pesi bino nyo surtout merci na bino ba abonné na nga nyo surtout base na nga mobimba ya Afrique du Sud na bossa na cabine te na yebi ke botala ka déjà émission na yebi ke bo partagera vraiment émission bo multiplier partage bo soutenir o bino ndeko Cynthia Mbombo moi popi ya munene le Kilimanjaro de la presse na yebi ke bolinganga nga pe na linga bino na linga bino makasi ba abonné na biso na lela bino makasi boko tsanga na bandako na bino botalaka nga bo consomaka nga bo partager ba émission na ngai na DML TV original de makambo musala eza nango mais bo partager ba émission mingi po ba émission etalamaka et ça nga bien o azan posa libanga ana posa na boaka e libanga ba numéro is affiché wana ba numéro na ngai ba numéro à Merveille ezali wana bobenga toza wana pona ko servir bino soki nzambe azongi te wana ezaka slogan na nga kandi na lubara to kutana prochainement bisous bye.